Nzambe yango ezali bikamwa Nzambe atindaki liloba yango ekangola bana Nzambe atindaki liloba yango ebikisa bato eya liloba ikamasano eya liloba ikamobulwe emba lilobe ikamasano eya yo 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 Bonsoir Nabino, voilà, donc les pas de la presse congolaise, en race naïe, Nabimi, Nabimara parce que les Cambrizali, ceux qui les Cambrizate, Nabimara Namate, il y a un Nabimi sous les bossons Nabino, en tout cas, vous partagez vraiment, vous partagez, Nanebino, il y a une nouvelle moko malamu, il y a Sengo, Bana Libanda, Balobi. Bisonde makambo quoi. Makambo, toujours makambo. Balobi, kana libanda nde makambo. Bafan nanga bolinga pas de la presse congolaise, na si tozui moi pe belé. To sololité.
Donc tant ils allaient permettre de tout solo là. Donc voilà. Naye toujours liboso na neige na lobaka na bino mikolo nyonso butu mo itongo poka na bino soki nga nazalaka parce que bino boza soki bino boza te nga pe les pas de la presse congolaise na kotikala pe kozalaka te nazalaka parce que bino boza parce que bino bolingaka ngai yango moninga les pas de la presse congolaise nazalaka na bino toujours ensemble même ate eleki mikolo ebele tomonani te me nayebi ke tokomonana kaka parce que bino boyebi po toza makambo ebele. À part mosala oyo tosalaka ya presse tokendaka mpe kayu ndenge bato nyonso balamukaka na ntongo lamui 4h du matin 5h du matin mpe okui kayu donc wana eza principal ya masolo quoi donc yango vraiment oyo totiaka liboso à part bamakambo nyonso tu oyo ekoya na nsima parce que kayu nde makambo donc sans kayu na poto maratro donc po liboso kayu après oyo etikali ezalaka après mosala presse tosalaka yango mpona kosolola bandeko kopanza sango kopesa na baide kosolola toyeba lobi nango eza ndenge nini parce que Merlin Bikwaku siko oza na Maroc yango les pas de la presse congolaise na pêche bambote na yo en tout cas vous êtes belé vraiment moni bozo kota bokota kota bokoto l'air est grave bokoto bafan na ngai mikolo leki belé na moni bino te mais papa bio naza toujours na bino avec mama bio toujours na pointe bato ebele bazo mi poser ba question ndeni tozomona mama bio na Facebook te mama bio ye abimaka na Facebook te mama bio so ningo mona ye okoti na les pattes de la presse TV ozwa masolo mama bio soit okoti na tolobe la presse TV ozwa toujours masolo mama bio eza wana toujours donc toujours hein bendele ekweya te quoi on est là toujours pour na bino les pattes de la presse congolaise nazalaka toujours là pour na bino botalaka bino moko bazwi wapi pe bakozwa wapi babandela mokili po hein bazwa quoi bakozwa pe te parce que nzambe soki apesi apesa mbala moko donc soki hein oraté kaka dans les pattes de la presse congolaise donc Dorcas Louyemba pomme verte yayo yango les pattes de la presse congolaise bonsoir na yo nayebi ke lelo toa dimanche lelo mpena toa dimanche bato bakokende misala lobi lundi mais bino boyebi kaka toujours masolo ebetamaka po boyebi kaka ndenge ezalaka kaka donc faut tobeta kaka masolo tosolola po yango wana nde vie quoi Sœur Pauline na kati ya Belgique yayo yango wana les pattes de la presse congolaise nazopesa boza vraimen ebele namoni sœur nanga mama Fatou étoile d'état babi mama ya presse mama mokonzi ya presse mama nanga Fatou étoile d'état yayo yango wana président Sami mokonzi ya bana libanda mangoko to na yo yayo yango wana on est toujours ensemble kaka ndenge nalobaka toujours on est toujours ensemble donc bokota mado Mado Chanda privé yayo pe yango wana les pattes de la presse congolaise nazo pesa là toujours on est vraiment ensemble bokoto l'air est grave bokoto bo partager pe vidéo oyo parce que ça masolo moko ya bana libanda photo kutana vraiment et ça la biso pena bien donc ezala kaka et nisha mwana mundibu yayo pe yango wana boza vraiment ebele Gina Kazadi oui yayo yango wana boza vraiment ebele bokoto kala mingi te les pas de la presse congolaise na ngina banda ngana tikaka toujours tande na lobara na tikaka mwa ngonga mwa tamuke mpona bandeko mosusu oyo nanu bakoti te bokoto po tobanda masolo na biso on est toujours ensemble na lobara toujours on est toujours ensemble balobi loboko moko to mosapi moko esapi moko esokola elongi te donc po misapi esokola elongi do faut sangisa misapi 5 otoki mai na yo osokoli elongi soit otie misapi nyonso o 10 otoki mai na yo osokoli elongi mosapi moko ekotoka mai te po esokola elongi alors bokotokoto tozala vraiment ebele po esala vraiment bien topanza poke ndenge ezala kaka ba émission vraiment eza ebele en tout cas bolimbisanga bafan nanga ba émission eza ebele mais tant des autres permettre te parce que makambo eza ebele musala makambo eza vraiment ebele mais
état qui na linga bino mingi na choité donc faut nazala kaka wana parce que boza pe na posa na comme nga pe na posa na bino de posa bino et pas de la presse congolaise en tout cas na rotika la ko zala kati mais nazala toujours wana parce que bino boza alors beau partager pour tout banda vraiment ma solo na biso na ndenge moko vraiment il y a bien les pas de la presse nazala wana toujours pour tout betaka ma solo ya kati babi ma solo ya kati nde yango nde salaka kitozala ça ma solo ya kati ma trop donc on est toujours ensemble on est toujours au Geda ndenge na lobaka les pas de la presse congolaise on est au Geda on est ensemble nyoso wana kaka tozaka ensemble quoi donc non quand ndenge wana kaka ndenge ezalaka kaka balobi makambo nde eza bakoto oyo les pas de la presse congolaise nde biso sololaka na biso nga na sololaka toujours pendant na yebi ke lisolo nde yango nde esalaka bato bazala sans lisolo mawa trop lisolo soki eza ok non vraiment bien alors poto ke musika te ere comme dia musika te comme dia 22h28 donc voilà donc déjà 25 bon nga la montre nanga horloge nanga ndako na tchongo mo avance pour kolamuka mo avant pour na boulot mo avance à minute ça la vraiment bien donc toza 22h25 donc pas langa to 28 na avance il y a 3 minutes donc voilà ere pour ça déjà musika donc to solo là déjà pour to oué langonga mais je pense que lobby toza l'émission moko ya kafu to beta pour na masolo oyo toza nango na actualité mikolo oyo liwa ya mama na biso mama kapi kapinga mwasi ya frère na biso oyo bozomona nazo beta musique na ye donc parce que to kanisa ba wei to kanisa ye na musique ya mobali na ye po esala moi bien frère na biso Matu Samuel auti ko perdre mwasi na ye na souhaiter mes condoléances na famille ya Matu Samuel na famille ya maman na biso kapi mwasi ya Matu Samuel donc voilà on est ensemble alors liboso na banda na pesa na mbote pe ba fan nanga oyo ba linanga ko ba fan nanga na pesi bino tout ba fan nanga ba mbote na bino isika bozali na pesi ser nanga Desha Deingo na kati ya Lyon ba bi mu finu kwa Lyon ici c'est Lyon ser nanga Desha Deingo yo ya mwana Merlin Jo Longo Bikwaku na kati ya Maroc yo ya mwana na pesi ba na Maroc nyonso ba mbote na bino ba na nyonso o ba na ba Congolais nyonso ba na Afrique na mboka se même na pays Maghreb même na Afrique noire bino tout na pesi bino mote biso tout ba diaspora mbote na bino yango wana toza toujours liboke et kosimba toujours na pesi mbote pa ser nanga Fatou étoile d'état babi mama ya presse mokonja presse ya yango wana ba mbote na yo na pesi mbote pa ya Toyota Toyoyo babi mfumo Lyon Toyota Toyoyo yo yango wana ici c'est Lyon quoi na pesi mbote nanga paisi ya massa nanga Willy Mutoba lobi formo wapi Willy Mutoba na kati ya Lyon et famille Mutoba nyonso na kati ya Lyon ya bino yango na pesi bino mbote et na pesi mbote na bosanité Taylor Vandome ya ba Vandome babi Taylor Vandome ya ba Vandome star azalaka moko na kati ya Lyon Taylor Vandome ya yango wana le pas de la presse congolaise na pesio donc voilà bosé belé son a bino pesa ti to kosuka ceux qui wapi donc il faut to là parce que ngonga comme dire musika menasi lobby bokoza bino tout bokoza mbote na bino moko to so vraiment bien alors lelo na elibino nouvelle na libino za nouvelle masolo toujours ya bana libanda tozawana babi bana libanda lisanga tata bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko pardon en tout cas bo excusenga tamsunde na bwaki loko wana batu musu ba kansaka il pas commis ba sala Congo comme Zaire non nga côté ma politique nazate nazolo bara ki ndo ndenge batikela biso na papa butu mokonzi Mobutu mokonzi balobi c'est ce ko ngwendu wazabanga papa na biso na Maroc tiki ba kumbe na Maroc son âme repose en paix. Donc voilà, na boki kaka parce que loko wana etika la biso quoi. Tata bo moko, ekolo bo moko mokonzi mo boko, tribalisme to boyi to lingi tozala lisanga. Ozala muluba, ozala mokongo, ozala moswahili, ozala motetela, ozala ekolo tout na kati ya Congo.
na kati ya Congo biso tout toza bana tata moko mama moko toza liboke parce que soki tokoti division na kati na biso yebaki mboka pe ezokende mboka pe ezopanzana donc faut division ezala te po mboka ezala bomoko. Alors kozala bomoko ya mboka ezala rare te na kati ya mboka, kozala bomoko ya mboka ezala partout, même biso tozala bakati ya diaspora a to libanda tozala kaka liboke tozala kaka bomoko po mboka na biso pe ezala bomoko. Soki biso o tozala libanda bana mboka ba congolais no ba zaïrois biso tout toza na kati ya libanda ya mboka na biso Congo, soki division ekoti yebaki mboka ezokende pe na bo kabwani. Alors tozala pena liboke. Alors message nanga lelo ezali na kopesa message pour na retrouvailles ya bana libanda. Je pense que retrouvailles ya bana libanda o elekaki binoso bomonaki ba image nenge elekaki. Je pense que dans les parts de la presse congolaise na banda déjà ko beta masolo o ya bana libanda na banda ko lobela makamba ba libanda ça fait déjà longtemps. Donc voilà, je pense que première message ya bana libanda, je pense que ngam na passé message on a pe et passé mal na bato belé ndenge za la kaka présence ami pe état que mokonza bana libanda toujours azo kumbela masolo attaque les parts de la presse congolaise moi pêche mes ali moi santé mobulu moi likamo moi nini ma présence ami azo tikate azo pese la toujours masolo la bana libanda toujours quand ndenge za la parce que balobi mokonzi atika la ka mokonzi donc brassard vraiment présence ami, on est toujours ensemble, les pas de la presse congolaise, on est toujours ensemble, na kati ya masolo, ya bana libanda, car en dengi zalaka. Tous un message, naza un message mi baye na opesa. Na opesa message ya bana libanda tout court, bisonyo surtout bana libanda. Et na opesa sous message de konabiso, je pense que bande konabiso, Marie-Paul, je pense bande kebele, ba auto landa présence ami, ndenge auti ko pesa message ngana eko bakisaka kataka les pas de la presse congolaise balobi bazui wapi baroza wapi kwa ya boyezala te pe ekotika la pe kozala raté parce que les pas de la presse congolaise nazana toujours pour na ba fan nanga ba obalinga pe opi bolingana bindo pe ngate les pas de la presse congolaise ngana lingana kaka bino parce que nzamba lobi to lingana eloko lingi bol eleki bolingo ezate soko ke na jeunesse tina apocalypse na ba o ba tiaka bible na lipeka ba o ba kenda na nzamba kana ko be lankolo yesu masia soko otangi na kata Bible banda na jeunesse tina apocalypse nzamba osenga biso ka bolingo donc amour bolingo wana eza makasi mingi bolingo wana eleki makamunyo so quoi. Donc en tout cas vous partagez vraiment vous partagez et ça va vraiment bien. Alors bana libanda tozana rencontre munene ko salama eza le 22 août 2020. Donc le 22 août 2020, Tokuta na Paris. Je pense que les carrières mounen les ala à Paris. Bah la Belgique, bah Tokuta na Kalami Mitawa, au mon présence ami, Azala qui on a sur place, m'assurer les gars qui bien. Tokuta na le 22 août 2020, biso na kati il y a Paris, na Panama. Donc biso toza na Panama. Eux ala mon Allemagne, eux ala mon Belgique, eux ala mon Suisse. Maître Gunther, na kata Suisse, ya yo ngwana kozanga te Maître Gunther, Tokuta na Paris. Toningefa, le roi de Genève, le roi de Genève, Kozangate, Tokutana na Paris. Donc, moi na Suisse, Toningefa, le roi de Genève, Tokutana na Paris le 22 août. Bisotou, Tozala na Paris. Donc, et vous allez rencontre mon deuxième rencontre à mon néné, Yabana Libanda, Bisotou, Tokutana vraiment na Paris. Vous partagez, bande comme sous bah nouvelle parce que ça nouvelle mot est vraiment très important pour nabiso ba libanda. Alors batebele ba kansaka ba libanda eza je sais pas bataba libanda ba kansaka ba libanda eza moi et loko moko ba quelques personnes ba sangani non ba libanda eza bana libanda nyonso tout. Donc quand on a le pas de presse congolaise dans le baka bana libanda ça veut dire bamso kaza bana libanda de la libanda parce que tant na banda ka masolo bana libanda tant na banda ka banos ya bana libanda les gens ndeko moko atila nga mais ça n'était de grands personnes dans ali na Hollanda parce que alanda nga le pas de la presse congolaise. Donc aloba bana libanda soko yo la libanda ndenge na mais je pense que bana libanda eza fragile makanda maître chaka nakati ya
na kati ya Toulouse makofi na yo be na position ko meki abetu yango wa maître Chaka ya yo wana et mami Chila ya yo wana boza vraiment ébélé donc voilà et Daniel Wassa bonsoir na yo Rosa Masaka Prince Laurence boza vraiment ébélé Mbengo et Bunga boza vraiment ébélé na zone na sona na notanga na ngonga oyo donc vraiment tokotane la vraiment tongo awa donc voilà et Mama Bio aussi Mama Bio na ratali Mama Bio ya yo pe yango na siko zali pas de la presse congolaise a pesu yo yango na yo Mama ngoko to Mama Bio yo ebikaka toujours pasola kati kwa ndenge za kaka ume na ngwende na yo musala kitoko Mama Bio continue toujours na musala na yo nzamba ko pambola toujours tokos net na film on est là toujours tozana bango toujours maele Mama Bio yo yangwana isika ozali donc en tout cas voilà alors bato belé bakanisaka bana libanda eza bato oyo bala libanda non bana libanda eza je pense que bandeko oyo ba vanda en Afrique o ba vanda en Afrique o ba vanda na Mali ba Sénégal ba Bénin Burkina Faso ba Nigeria ba mboka belé je pense que terme wana ya bana libanda eza kolobake bandeko oyo ba bima na mboka na bango ba bima musu bakenda bangola musu bakenda ba Brésil musu bakenda partout en Afrique bakenda Brésil eza en Amérique mais bon voilà tangoka parce que baza abimi azana posa boule na eza comme esika mo mais akelu abimi na mboka na ye akelu que la place ya linga kende ou soit kende États-Unis ou bien kende Europe ou bien kende Asie bien kende partout où elle linga kende mais abimi na mboka na ye akeko s'installer na mboka mo pour luka position soit abima soit apesi masolo na ndenge ezala pa ba checker ba checker akende place ya linga kende checker abeti moi tour na mboka moko boye po zela ba préparer masolo po kende de ce ça qu'on appelle ba libanda donc abimi libanda mboka na ye même biso tona bakata ba poto tuzapeka ba libanda parce que to bima mboka na biso to ya to ya koluka donc to yekoluka ma position moko boye soit to ça likamto so yekotanga chic soit tu es caillou, soit tu es au sein de l'eau boyer, soit donc voilà quoi. Tant aujourd'hui déjà tant moro déjà, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, une année, 2 ans, 3 ans, ça fait du coup ça déjà moi à Libanda parce que y a déjà idéologie na ça au lieu que l'eau on a besoin. Alors il y a moi ma solo, il y a bana Libanda. Alors je pense que bana Libanda to kutana ebelé. Ébélé, tant la zone va ébélé, ça veut dire que vraiment ébélé. Donc, dans la place tout haut, moi, les bandes, les gars, nous sommes les cas. Je ne suis pas qui n'a tant sur Angola que le voyage. Je ne suis pas qui n'a Maroc que le voyage. Je ne suis pas qui n'a Tunisie. Je ne suis pas qui n'a Mali. Je ne suis pas qui n'a Sénégal. Je ne suis pas qui n'a Cameroun. Je ne suis pas qui n'a Nigeria. Je pense que à ça, moi, à créer moi relation. Moi, à ça, moi, relation, à créer moi relation. Alors, ils ont moi attendre. Tant que pas coûter, pas coûter un temps sur 1 mois, 2 mois, tant sur 2 jours, moko, vous allez parler moko, yo voyager au tiki ndeko tikali. Donc, au tikali na souvenir, au tikali la moi souvenir, na yeba ndeko moko boy na bande ko, tant sur ça 10 ans, 5 ans, 3 ans, tant sur 2 jours, 4 jours, 1 mois, beaucoup tant ndeko wana te. Mais par rapport si ko ya masolo ba libanda raconte masolo ba na libanda okutana ndeko bobungana na bomona na kala okutana pe na frère na okutana pe na sœur na okutana pe na petit na yo na mwana na yo bani donc ça masolo moko boye donc voilà en tout cas to kanga na on vraiment to za la vraiment bien et ça la biso vraiment bien biso tout et ça la biso bien alors et on a présence ami na bolingo na e na makasi na e na idéologie na e te maza muta banda déjà ba idéologie on la fongo déjà masolo idéologie aboulé que non to ça là na créé mo loko mo ba libanda to rencontre ba libanda to kutana pour to solo to yeba ba santé même ba santé d'abord c'est déjà très important même ata mbongo te même ata ko liate ko melate mais d'abord ko yeba na ba santé ko kutana et ça très important parce que la bande ko musu ba kutana pété ba 10 ans ba 15 ans ba 20 ans ba 3 ans ba une année ba 2 jours 4 jours ba bungala ba monana te parce que net auteur oleka rencontre o ya ba na libanda to le ka munene na Paris bande ki belé ba benga ba ali pas de la presse congolaise mama solo o bosala o présence ma sala ma solo o bolobela en tout cas ma solo ya aboutir ne lo mo we sali biso bien bande ko musu to monana te to kutana wana ezaki ma retrouvaille moko pena kitoko ba tutu ba sepela donc ça veut dire que eze loko moko eza malamu et malamu
parce que biso de zongi mom ke biso ba congolais total araka mbongo total la rodwani ni kuna non mbongo et après parce que balobi relation eleki mbongo kozala okutana bandeko obo bunga tamsu kala tamsu ndeko pa ko betelo malisu ya ndenge nini tamsu zo sala te non ça tamsu kop mo za e fongola masolo ko kutana na bandeko rencontre wana e fongola masolo nga bandeko ebele babenga ngana tu maître chez méchant babi mbo akanda maître chez méchant autrement dit maître Kim nakata Marseille abenganga to so bien les padres bon on a vraiment tout ça la biso bien to kutana et ça la biso vraiment genre na CP là et ça la ngapi moi bien on dit sango to panza sango na panza lisolo na beta na lobela ba mutu pa benginga abinanga non en tout cas et ça la bien et ça la pe kitoko et ça la linga en tout cas ba massa tout net fragile makanda maître Chaka nakata Toulouse il est pareil à lobela en tout cas les padres ma solo vraiment en tout cas kitoko et kinda vraiment bien tous ensemble tous allons toujours ensemble nous avons malobi to lingana tous ali boki et ça la bien ça la bien parce que on a zangi on a zana ngote ezara mbongo te ezara solo lo unité mais tant sur idéologie moko boy idée moko a kantimo ngana koza na ngote à partir de masolo to okutana okofongo nanga tant sur lo mo to sala eleka na bosana à partir okutana na okofongo na maso ebi bor moto sala mais bor on peut ko beta en côté et ça ma jar donc voilà masolo ba libanda c'est ça donc to kutana le 22 août 2020 tokutana biso ezana musika tomibongisama vraiment tomibongisama tokutana et osala biso bien je pense que bandeko oyo bazalaki na oyo elekaki soko oyebi ndeko benga solo ya hospike oyo ezalaki ndeni alors bana libanda tozalaka nanu na keste to na keste ke yo non totiaka quelque chose tobombaka mo lo mongo boye po lo biso likambo non parce que pour le moment ezala nte mais je pense que malem bende nzambe azopesa biso nde nzambe azobatela biso je pense que moi idéologie esama parce que préparation nango ezali présence ami na bave na biso mosusu bandeko mosusu oyo baza bamembre na kati ya masolo bana libanda neti nga mpe le pas de la presse congolaise naza mpe membre na kati ya masolo bana libanda donc idéologie ezali oyo tozobongisa plus tard et osalaki non mo eloko na kesi moi boye moi to bongisa boye ndeko asala parce que bandeko ebele baotokuta na kawa maladi nasi bino bozomona ndenge présence ami azobundana butu moi bozomona ba image eleki surtout na Espagne eleki mingi na Espagne moni bandeko ebele bakufi bandeko mosusu bakufi baza na ndeko te aza na mutu te oyo soutenir ye ata mwa eloko moko moke même ata na présence apama na hôpital même ata na présence apama na kata ndako nasi bomonaki bavideo bomoni mais take bana libanda baza présence ami na makasi na ye basali effort ya kosunga bandeko mosusu bakufi mais présence ami na bandeko mosusu na kata Espagne bazalaki présent pour na kosala effort bakunda ndeko na biso na kimia donc ezolakisaki bolingo nde yango wana parce que yango wana nde bolingo yango esalaki bato bavivre sans bolingo mawa trop parce que soki bolingo eza te tokolingana te tokoyinana tokozala bomoko te mais soki bolingo eza je pense que tokozala bomoko tokolingana balobi te ke fozala kaka na bato chaque jour omonana na kaka na bato non okozala pe omonana na bato te mais olandaka masolo bana libanda oza na kati ya makambo bana libanda que soit problème moko okomela yo ndeko moko autant su bozala na contact bosolo wana ye akobenga pe neti bamba akobenga pe les pas de la presse congolaise akobenga pe présence ami akobenga pe vie nanga ve Fatou akobenga pe vie nanga Félix Wing Muku abongo akobenga pe maître Chaka akobenga pe maître Chez Méchant akobenga pe Sœur Pauline na kata Belgique akobenga pe Giboya na kata Belgique akobenga pe Marie Paul na Nantes akobenga mutu tout oyo akopasser message soko mutu na zui message parce que comme pas présence ami et comme on peut pas les pas de la presse congolaise et comme on peut pas ver Fatou et comme on peut pas ver nangai Bosco Mvemba et comme on peut pas ver nangai Félix Wing donc biso tout wana tant message est commis je pense que le message est déjà et comme on dit la présence ami le seul message qu'on peut dire présence ami ceux qui présence ami aux possibilité à comme sur place par exemple la France dans Lyon
Ce qu'on a la possibilité à comment se placer. Ngati nga les pas de la presse congolaise dans la facilité dans la Lyon, dans la facilité il y a kosala masolo où ils ont la kati il y a Lyon. Au pe azana Nantes, au pas à Paris, au pas à Nantes va vivre Fatou ba na Paris, va venir na Félix Wing quoi bongo ba na Paris, venir na Bosco Mvemba ba na Paris, ba kozwa vite fait, ba kosala vite fait, il y a comment na pour na ko bongisa déjà masolo ba yeba lengni ndeko na biso problème les années donc bolingone ya wana. Alors Bissonios tout, je pense que Toza liboké. Toza vraiment liboké, Toza vraiment la carte à Bolingo. Alors, le 22 août 2020, na Paris, Tokuta na Bissotou na carte ya Paris. Alors, né na hôtel Koloba, Masola ba libanda pour le moment, Toza na on a questé oyo de bomba mbongo, to chaka mbongo. Po to sa likambo non to sa likambo mbala moko so likambo ye ndeko ndeni côté no ndeni masoleza ndeni to sa likambo pour na soutenir ndeko. Alors pour na rencontre oyo munene to kuta na biso sur le 22 août 2020 présence ami na ndenge basangani bandeko tout o baza ba membre à bureau basololi pour na couple so boza en couple on paie ça 70 € dans mon moko. Donc, bon, en fait, la couple moko 70 €. Na 70 € on a couple. Soro ya na bandeko na soro ya na bana na yo donc couple yo moi si na yo na bana na yo, il y a pas de souci 70 € na yo, c'est bon, tranquille, osa posé, calme. Soro za yo moko on paie ça 50 €. Petit 50 € là. Je pense que tant ils en ont moulaï, nous on a 2019. Donc en 2020, dans le mois de août, le 22, en 2020, donc tant ils en ont vraiment moulaï. Alors, surtout Oyo Bazana, Posa, Obaza, Balingi, Baïa, Namasola, Bandi, Banda, je pense que c'est le moment, il y a bien la présence amie, soit il y a comme les pattes de la presse congolaise, il y a la possibilité, il y a rejoindre. Présence amie au commun les pas de la presse congolaise soit au commun lié moko na Facebook ya bana libanda so commun lié na Facebook ya bana libanda après son numéro na e bogo solo là soit bogo solo na messenger tranquille sur les sengi qui au sala geste na yo au sali geste na pour na préparation il y a rencontre il y a bana libanda na 2020 na mois d'août. Donc je pense que surtout boyoki ndenge nini na passé message oyo. Donc couple ils a 70 €. Moi si na mobali na bana na yo boye tranquille 70 €. Yomoko ils a 50 €. Yomoko ils a 50 €. Oye en tout cas et vous allez vraiment tranquille. Tozo ya vraiment pour noter que kolia komela ce qui n'est non parce que on a kolia komela to mela déjà to liara déjà donc autre lien la fête autre mais la fête il y a on to liara nanda ou on peut ka to mela nanda. Alors tozo ya poto kutana. Alors ko kutana li sanga et ça la ma jar qui ça la ma bien que vous vendez bozo mela moi quelque chose et ça la bien que boye bo vandi boye bo tala na miso non li solo et que na bien bino boye beza bo koko depuis na mboka na biso li solo za la bongo mutu kutu soka kufi bokundi suka nango balamba ma biloko batiaka mwa ya komela maji bamusupe bamela ma boki mwa benda na kona bango na mwanganda mo bavandi bazomela boki donc eza bokoko etikala kaka bokoko. Donc en tout cas message yango na ngana passé bobo sanate toza lisusu na message mususu po kaka masolo bana libanda ndeko na biso Marie Paul. Je pense que bandeko belé oyo bavanda na Cameroun oyo bavanda na Maroc oyo bavanda na Algérie. Je pense que Bayebi Marie-Paul, roi Pelé, Bayebi Marie-Paul. Donc Marie-Paul, dans il y a Nantes, a fêté 50e anniversaire naïe. Donc Marie-Paul a 50 ans. Il y a âge naïe. Donc à Bengisi, Bandekou tout, Banadi Banda Nyos. Na connaissance naïe Nyos. Oh Bayebi Marie-Paul. Même à ta Oyebi, a on a katia poto Oyebi na Nantes, na ville Bovandaka. Marie-Paul azobengisa bana libanda nyonso tout na bandeko nyonso connaissance na nyonso dans Nantes. En tout cas bozala vraiment ébélé. Donc voilà
et ça et là le 26 octobre. Donc ils ont un mois oyo. Donc je pense que le les 20, je pense dans 6 jours. Donc tu as dans 5 jours parce que 6e jour il y a un ma kambo ça. Donc ils ont samedi oyo toujours banda il y a semaine oyo. Donc en tout cas adresse na ezali pas si ni negozala fête kozala ezali 10 avenue Picasso. Avenue Picasso, la Roche Sirion. Sirion te Sirion. Donc la Roche Sirion. Donc tokutana biso tourona bana libanda eza à partir il y a 18h. Tokutana à partir à 18h donc ti lob quoi. Donc ti lobi na tongo tokozala donc le 26 octobre na Nantes, na ville ya Nantes. Je pense que la Roche Sirion eza moi mboka mikie quoi. Donc je vais dire qu'on a banlieue parisienne moi mukie mais na kati à Nantes. Donc voilà, moi mukie mais na kati à Nantes. Donc voilà, soit des quartiers ou quoi, je sais pas, mais je pense que les ville moi mukie, moi quartier moi mukie, ils ont na kati à Nantes, mais ils dressent yangona ils a 10 avenue Picasso. La Roche Sirion à partir de 18h30 tous à la surtout. Donc 18h30 til lob. Donc olinga tane la tongo na bosembo nyonso ka ye. O pa olinga azonga na ye avant ka ye. Mais boyebi ke biso bana libanda tolinga toujours tranquillité, fezala, calme ezala to za vraiment kimia. Donc mobulute ele kanandenga kimia nenga ka ezala rapo ele ka bien. Alors numéro ya Marie-Paul, ndeko nyonso o azana posa abenga Marie-Paul, bana libanda nyonso tout. Connaissance na yenyo surtout bandeko tout babi Marie-Paul o azana posa a benga Marie-Paul azana deux numéros liboso ezali 07 68 81 70 o biso ba Congolais to lobara 70 52 et deuxième numéro ezali 07 82 23 19 11 ana deux numéros. Alors bandeko bazali banda o bazali banda France. Oui, code de France, c'est 0033. Ok, 0033. Tout au bazar Libanda France. 0033. 76 au Bissau le Congolais au Bara. 76 à la France le Bara. 76. Voilà. Ok. 88 17 05 D Nasuka. Au Bengi, en tout cas, au Zoa Marie-Paul Yemoko. Deuxième numéro, 0033 78 22 31 91 1 en Souka. Donc, so Bengi Marie-Paul, au rejoyer sans problème. Alors, Pesayo, directive Nyosu, Nenyo Kosala, pour rejoindre ici Kanini, Feti et Gozala. En tout cas, je pense que Naza clair na message oyo nazo passé et pas ya bandeko nanga nyonso ya ba libanda na connaissance nyonso tout oyo bayebi Marie-Paul avant le 22 octobre non le 22 août pardon le 22 août 2020 avant bana Espagne pe ba okutana je pense que dans ton message il y a mboka dans un message il y a mboka msoute le voilà neti ba Belgique, Allemagne, Londres, pas le Carly Bello Bazali, Carly Bello de London Bazali, et si on va à Londres, c'est un maître chinois, maître Zalakara, moko maître à ma tête, maître chinois, et si on va à Londres, on a eu message na bangote, na ebnamte, se préparer ni date na bango, va préparer avant le 22 août 2020 na ebinamte mais en Espagne déjà na déjà au courant nango ya on za ko annoncer bino en Espagne nyon surtout bana libanda nyon sur Espagne bakutana le 2 novembre 2019 dans le 2 novembre donc Kalate bakutana pour bongisa rencontre ya munene oyekoleka na Paris le 22 août 2020 donc bana libanda ya Espagne, Kutana. En tout cas, ban Espagne, beaux à lavement et belé. Beaux à lavement et belé parce que et au lavement bien, babi, masolo et uta ba côté wana. Président Sami à mon Espagne, de masolo et uta
ba côté wana donc bino ma faut la ça ma bendel Joseph Fwengi va Joseph Fwengi pe mais ça Joseph Fwengi bon on lobby bana libanda nasi baba na libanda belé boyebi Joseph Fwengi pe à ça la mariage Joseph Fwengi na madame nae maman Gisèle ba ça la pe mariage na bango na on peut sa nouvelle na bango lobby bozo adresse tout parce que ngana dans une invitation déjà et il est à Paris donc bozo adresse Maramutu ba numéro de téléphone bozo makamutu pour na libala ya Joseph Fwengi na lobelango après na continuer nous ma solo ya ba libanda o Espagne alors banda libanda ya Espagne ba okutana le 2 novembre donc kalate ba okutana le 2 novembre awa biso tous ala wana vraiment et ça la bien ba libanda tout Espagne boza wana pour tout préparer le 22 août 2020 ezala eloko moko ya danger oyo tosalaki liboso ezala moke oyo aturu vraiment elekebile balobi bolingo nde yango esalaka bato bazala bolingo nde yango epesaka force quoi mosapi moko esokola elongi te so otoki mai na mosapi moko okosokola elongi te fo donc otia misapi 5 soit 10 otoki vraiment en gogo po osokola nango vraiment elongi bo partager message oyo eza vraiment très important pour na bandeko nyonso surtout o tout azana posa asadere na masola ba libanda yaka toza wana yaka vraiment toza wana mutu apekisi mutu azate mutu tout o azana posa aya na masola ba libanda on est là pour vous présence ami azawana pona mutu nyonso surtout bana libanda biso toza wana pona mutu tout donc masolo ya bana libanda eza pour tout le monde o azana nso aya masola ba libanda azala bienvenue to yambaye na bo lingo nyonso quoi voilà on est là vraiment ensemble alors bana libanda Espagne ba kuta na ville ya Eiba nasi bana Espagne ba yebi bana Espagne ba vana na Espagne mi ba yebi ville ya Eiba donc ville ya Eiba eza na restaurant donc ndeko nyonso surtout o roya na préparation ya rencontre il y a le 22 août 2020 il y a bana libanda o ezo sa en Espagne le 2 novembre kala mingi tao donc en tout cas ndeko nyonso o roya amema 22 € na ye 22 € wana parce que au salama na restaurant alors la hôtel kolobango ok biso bana libanda pour le moment toza na keste o to boire quelque chose o batutu batiara quelque chose pour mbongo wana to sala ngo likambo non ceux qui likamboye to benganaka ndeko nyonso o aza capable à tia 1 € à tia 2 € à tia 50 centimes à tia 1 centime à tia pour yango ne sala ki to sangisa to sunga eloko likambo toza nango je pense que bandeko beli mona na kati ya page ya bana libanda même si en Afrique to sungaka donc présence ami en tout cas il y a eu les pas de la presse congolaise européenne na mango koto na yo idéologie kitoko net na film marambo quoi vous met la présence ami et sikoza alors bana libanda Espagne to kuta na restaurant to kuta pardon na ville ya Eiba la ville ya Eiba na restaurant alors eza na restaurant donc bino bi restaurant to go va na restaurant sans colia ça comme la va na restaurant bato non dans la carte restaurant on va na fo moi quelque chose moi le warolia banini bo sombi moi romela pour boza na boire tique la bon espace bozala vraiment tranquille ceux qui tozaki na caisse pour le moment et ngo sala makeno mbongi bimi na caisse je mbongo wana basali ndeko no soyez Amélie allié de sepeli de sololi auto bongisa pona Paris na rencontre monene et ngo sala bongo mais état que toza na 1 € te 1 centime te na caisse pour le moment donc et c'est ngaki ndeko no soya na 22 € na ye donc 22 € eza pona ba Espagne o ba kutana na ville ya Eiba donc voilà tous à la famille belé ba l'Espagne bozala na belé ngapé les pattes de la presse congolaise aka na epsa abino na ozala toujours na autant na kata France na kitakuna pour ka to bongisa masolo ya bana libanda alors en tout cas et le voilà Pomba il y a pas à dire donc voilà je pense que il y a pas à dire dans bandeko nyonso bonsoir Nacha Bilongi, bonsoir Nayo et bonsoir Joseph Fwengi, Joseph Fwengi, Yao Yangwana et Maman Zizel aussi, Naba Natou, Bambo Tenabino, Yangwana,
esika vraiment bozali, on est toujours ensemble, nengaka ezala kaka. Donc voilà. Rigo, voilà, qui me Rigo Botamba, pe yangwana, ici kozali Rigo Botamba, yangwana, on est vraiment ensemble, boza ebele, tous ala vraiment ebele mkolango et ça là vraiment malamu. Alors je pense que nasuki awa pona pourquoi ya lelo. Eriko musika, toujours que déjà, donc voilà, vraiment epusani, oh voilà. Dans une minute, on a 23h, donc voilà, RKI. Donc voilà, message qui pour annoncer pour la communauté nabiso congolaise et masolo abana libanda et yangwana. En tout cas, tous à vraiment ébélé le 22 août 2020 na Paris, rencontre en monene pour na masolo yabana libanda. Et Marie-Paul aussi, la kati y a Nantes, 50 ans naé, a fêté, 50 ans naé. Anniversaire naïe aussi 50 ans, donc tous à la on a vraiment ébélé et pas à Marie-Paul tout là qui sait bolingo, tout là qui sait vraiment que non biso ba libanda tous en a bolingo ya makasi parce que bande comme sous baruta ba Espagne, sous baruta ba Allemagne, sous baruta ba Londres, sous baruta ba Suisse, donc voilà dans la route Suisse au beta Nantes, il faut que maintenant Paris OK Nantes, donc ça veut dire que ceux qui moutaye ndekwaye c'est que azala bolingo ndekwa route Espagne à Nantes, c'est que Aza Bolingo, à Allemagne, à Londres, à partout, à Nantes, c'est que Aza vraiment la Bolingo. Les pas de la presse congolaise à Lyon, na Nantes, c'est que Bolingo Joseph Fwengi, fondé de pouvoir, Joseph Fwengi, na Madame Naé, Maman Zizel, Baolongwa, Paris, Baké, Nantes, c'est que vraiment Bolingo, vraiment. Ezali donc bisoba libanda to za vraiment na bolingo yamakasi dans les pas de la presse congolaise nazala bino toujours ensemble ndenge zalaka ensemble pour na poko lelo en tout cas na suki wana na pesi ba fan nga tout au balinga les pas de la presse congolaise bambote na bino sekazali bino tout bana Lyon les pas de la presse congolaise on est au Geda nazala bino toujours ensemble na bosanité masalanga diki na kati Lyon diki les rois na kati Lyon masalanga et puis tout coup le bina boulot ndenge za kaka diki les rois et ya les pas de la presse congolaise a pesi le bambote butu malamu na libota na bana père double diki les rois pesa ba mapasa nanga ba mbote belé et si ko bozali to coup le bina boulot a tout qu'on a pesi ba fan nanga tout bambote et si ko za Toyota mbote na yo fumu à Lyon et si ko zali kafinga kafios na kata Lyon ici c'est Lyon. Ya wana sera nanga desha deingo na kati ya Lyon ya oya wana na pesi ba fan nanga tout Taylor Vendôme na kati ya Lyon vando babi moi si ya liboso star na kati ya Lyon ya oya wana Taylor Vendôme na kati ya Lyon ya wana pesi bana mai tout bambote na bino na bosa inte Lilien Kayumba na kati ya Lyon ya ope ya wana et pas de la presse congolaise a pesi lio bambote na wana Pole Kwanzambi Mario Kwanzambi, famille Kwanzambi, Moubima Nakata Lyon. Il y a bien un mois bambote les pas de la presse congolaise. Azope c'est là, Nenge et Zawaka Kavalobi. Tout mais là toujours dans Gwende Nabiso. On est toujours ensemble. Tous on a toujours les pas de la presse congolaise. Toujours pour Nabino. Parce que Bino vous allez rana pour Nanga. Soki Bino vous êtes. Napé, non, vous allez rater. Toning est le roi de Genève. Toning est le roi de Genève. Il y a un mois, ici qu'on a Nakati, il y a Genève. Ou mais là, Nakati. Il y a Ngwende Nayo, Maître Gunther Nakati, il y a Lyon, il y a Yangwana, ici Koza, et Maître Dolce Muto Banakata Lyon, il y a Suisse, il y a Yangwana, et Maître Chaka, Nakata Toulouse, Makofi Nebe Nakata Poche, il y a Yangwana, Maître Coré, to comme ici qu'on a Masola, Maître Chaka, Maître Coré, Nakata Toulouse, il y a Bino Yangwana, les pas de la presse congolaise, à Peseli. Et maître chez méchant, autrement dit, Mboakanda maître Hakim, nakati ya Marseille, Babi Yonde Mukunda Marseille, nakati ya Marseille, maître Azaraka Monko, maître chez méchant, autrement dit maître Hakim, Yo Yangwana, Nanisus. Vous avez vraiment ébélé, Venanga Bosco Mvemba, Yo Yangwana Siko Zali, Yo Yebi, Joseph Fwengi, Nazizeli Fwengi, Dibala Bosembo, Kalate, Tozoya.
ndeka nzamba bongisaki ndeka bosolali na nzambe ndepeka nzamba sali donc kala mingi te tozoya zwe fwengi na zeni fwengi libala bofembo na kati ya Paris na Melun ya bino yango les pas de la presse congolaise apeseli nazoya kala toza na bino ndeka masolo ezala kaka ya bosa te 6000 mutombo ya ope yango les pas de la presse congolaise apesi ami d'enfance yo yebi 6000 mutombo ata au solo la raté mais yo yebi ami d'enfance 6000 mutombo na kati ya Paris ya yango on est toujours ensemble c'est le padre de la presse congolaise ndeka na epsa bino songa na zalaka parce que bino boza so bino boza te on appelle les padres de la presse congolaise na kotika la boza na raté mama bio ya yango na mama bio vous mena ngwende na mama yebi masolo mama bio toujours masolo tokos mais moi on ka bongo ne zalaka ne to solo ikaka yonga na ngana nzambe nde pe ka to solo nde pe to kene mama bio ya yango na vous mena na bo sente masa na ngai aleki ndeki na kati ya Toronto journaliste solo na mama na biso ya yango na vous mela alemi aussi ya pe yango na alemi vous mena na ngwende na yo toujours masola ba libanda ba libanda biso zalaka toujours liboke ba libanda biso sola toujours Marie-Paul ici koza na kati ya Nantes na minute ozola nanga je pense que masolo na tokos tozala les pas de la presse congolaise en ezala bo c'était Didier Mbala ya Mbala ya yango na siko zali boza mebe Didier Mafola aussi Didier Mafola ya yango na babi petite sœur na ngaka tani ya Naku Solange Tabula Solange Tabula bonzambe toujours na kati ya Nantes ya yango na bo sente sœur na nga Ani Ebonda ya pe yango na yo yebi wana petite sœur à Palais masolo kitoko ndenge zalaka na bosanité Minel Kisoka la star barobi ye maman mokonzi ya famille Minel Kisoka ya yango na ume na ngwende no siko zali posé papa za toujours quoi yebi na motema yo yebi kaka Minel Kisoka ume na ngwende na yo ndenge ezalaka en tout cas nasuki vraiment awa donc on est toujours ensemble tokokena bango kaka bongo kaka babi les pas de la presse congolaise bazui wapi pe bakozwa wapi toza wana toujours naza wana toujours pour na bino solola kaka ndenge ezalaka kaka tosolola parce que masolongo esengaka kaka tosolola kaka ndenge ezala na bosani te babi ye moko ma nièce Bibi Sika Diombo sikoza wana noko na wape solo balosako bonsoir nayo et Françoise Mangouli Tayeya babi wana ma nièce nakata Paris aussi yangwana na ngwende nayo donc en tout cas boza vraiment ebelé na bosanité sœur na ngai mamingeni de royaume de royaume wana tata mwasi bana makambo wana babosana bango to yebi tata mwasi bana mamingeni de royaume yo pe yangwana na pesi mboto na pesi bandeko tout bandeko na tout otona bona monde média ya bino yangwana mama Cécile Kimia Stone na kati ya Bundes ya yangwana papa Jean-Pierre ya bino yangwana les pas de la presse congolaise apesa na ko bosa na te wana za famille ndenge za kaka boyibi et mama Fulgence na kati ya Suisse ya ope yangwana les pas de la presse congolaise na ko bosa na te nani susu en tout cas na suki vraiment awa tukutana na bino na émission ekoya ya lobby en tout cas beau partager vraiment et au ça là vraiment bien beau partager et ça là vraiment bien je pense que lobby besoin émission il y a bien oyo et qui est bien na bosanaki Mobutu Bosonga aussi en tout cas boza ya mazoloba excusez-moi ya mazoloba toza vraiment ebelé ce que nous no tanga tolala parce que lobby photo qui ne bakayo donc photo lala Mobutu Bosonga ya yangwana président Mobutu Bosonga ya yangwana yebika limbisanga vraiment temps et permettre te pona ya na anniversaire ya mwana na anniversaire libala na yo mais ekufélité tu as toujours na mokili nzamba osonga ya mbala sima en tout cas Mobutu Bosonga limbisa et maître Chouben babi maître Chouben balobi makofeta la rataité makofeta la ranzoto mikiete makofeta la raté que vimba ki bada shiba mema mutamuku sepe mutamuke pa ko mema mutagaya aroma pe Goliath pe na ki bada shi abamie donc maître Chouben mabana ya yo ya ngwana esikoza
na kati Espagne mango koto na toujours on est toujours ensemble mbote na yo na madame na yo bambote na bino libala bosimbo ndenge ezalaka en tout cas nasuki vraiment awa parce que nakomi vraiment nasuka ngonga vraiment epusani donc tokutani na bino je pense na émission oyo ekoya ya lobi soki nzambe abateli biso mais je pense que nzambe arobatela biso kaka tokutana bino na émission ya lobi parce que mokili ezala nango ya nzambe mokili ezala nango ya mutu te donc tia elikia na yo mpa nzambe nzambe apesa yo solution na oyo nyonso oza nango posa soki otia elikia na yo mpa mokili na mokili epai ya bato ya mokili lobi mutu ya mokili akodecevoir yo ezala maa trop mais le seul mutu oyo akodecevoir mutu te ezaka nzambe donc totia vraiment elikia na biso mpa nzambe nzambe akobatela biso tokokutana kaka toujours bémission kosalaka maka toujours ata lelo mwa empêchement ezali mais je pense que lobi nzambe apesa biso kaka makasi tokomonana donc mbote na bana libana surtout na suki awa tokutana bino na émission oyo ekoya bopartage parce que bozalaka toujours mpona nga mpe nazalaka mpona bino donc et pas de la presse congolaise na loba yango tous les jours soki nazala wana parce que bino boza soki bino boza te nga mpe le pas de la presse congolaise na kotikalanga mpe kozala te donc voilà c'est le pas de la presse congolaise donc on est ensemble toujours ensemble oza na bino binoaa toujours ndenge ezalaka masolo kitoko pepele ya mete on est ensemble bafani na matu naloba bino ndenge bino bolovanga ndenge nga kuna naloba bino ya plus parce que bino nde bosala vinga nazala bino nde soki boza te nga mpe na kotika nazala donc ope olinga mpe le pas de te nga le pas de la presse congolaise alingana na bino parce que babila mokili bible elobi linga banguna na yo senga nzambe apambola banguna na yo voilà donc nalingana nanga bino nalingana nanga motu nabi po oyeba motu tosala pembena motu zala na motu po comprendre motu yango azali nini kolobelaka motu mabe na mosika te koignoraka motu na mosika te kokotaka motu dutu na mosika te zala na motu po oyeba motu azali motu atambolaka ndenge motu baya bato mosusu batambola na baprincipe voilà soki odevie na baprincipe banda masolo donc c'est ça tozala na kati ya baprincipe po bokende toujours ensemble donc on est ensemble tokozalaka ensemble tokotikalaka mpe ensemble ti mokolo nzambe akodeside na kati ya moko na biso voilà on est ensemble c'est le pas de la presse congolaise totikala malamu tokote na mini émission ya lobi soki nzambe abateli biso soki nzambe Deixa de ir, mon patagnon, si c'est Lyon, le finu kwa Lyon, serre na deixa de ir, umea na ngwende na yo, madebo, umea na ngwende na yo, les amaraba, tokos, net na film, voilà, on est ensemble, bye bye. Libosona kokendeza lolenge nini, loba ponanga, Yesu loba ponanga, sakola ponanga, Yesu sakola ponanga, kwetela yeba, libosona kokendeza lolenge nini, na milenge, libosona kokendeza lolenge nini,
confiance na yo epai na nkolo yesu koluka yango na bazebola te koluka yango na kokota na se na makolo na bato te me luka yango epai na yesu po ete epai na satana malédiction plus Allez, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. soki nkolo yesu